Bandeko, botala ndeko na biso ya mobali azwi maladi ya moto. De mon pays, moi je vais te donner plus que ça. Je suis roi. Ici je suis n'importe qui, mais là-bas je suis roi. Le Congo c'est pour moi. Le Congo c'est pour moi. Viens avec moi, je vais te donner tout l'argent que tu veux. T'as compris? T'as compris? Bakipiga mboka, babese batwana. Quelle partie c'est une c'est le fou. Connexion. Eh, ça qui est bien. Il a pas moi, c'est moi. Eh, monsieur. Allez, dis-moi, Monsieur. Ça va m'aider, madame. On a son mielé pour nanan. Bonjour, madame. Je suis roi de mon pays là-bas, le Congo. Je suis roi. Ils veulent pas me donner la place pour diriger le pays. C'était pour montrer ça. Moi, c'est le pouvoir ici. Non, ne t'inquiète pas. C'est un tournoi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali mawa mingi papa ya boye aye kozwa maladi ya motu. Bien sûr tisikoyo azolobake nanu aza na maladi ya motu te. Aza kolobake bokanisi aza na maladi ya motu. C'est tout à fait normal parce que binomoko bozomona. Motu mususu soka zwi liboma sika akoki kondima te ke aza na liboma. Mutu mususu akokowumela pe na liboma andimaka kaka te azalaka na liboma. Mususu nde ayebaka aza na liboma. Mais ezo dépendre na ye te, ezo dépendre na bino bandeko oyo ya ye na batu boza na ye. Pamba te maladi ya mutu en tout cas ezala na poto, ezala na Afrique, ti lelo solution ya makasi pona kisi ezate. Yango bomonaka même na poto bato babandaka maladi en tout cas soko bandi maladi traitement okozwa ou bien Afrique traitement obandozwa kaka ozo consommer ba kisi na ba traitement mais maladi ezakaka maladi moko ekiti moko ezongi moko esili moko ezongi elingi koloba te soki ekiti bakisi mutu ekitisi yango to bakisi mutu ekitisi yango te. Mais maladie oyo eza toujours maladie moko compliqué. Donc soki mutu yango en tout cas esili vi na ye etikali susu ndenge ezalaki te. Tokoki koloba te ke vi na ye ebebi parce que eza na bamisusu bazwaka maboma moko conditionnel ya ta moko boye pe esili libela. Ndenge tomonaka la plupart majorité ya bamusiciens congolais bazwa bamaboma esila pe bakoma juste ti lelo batikala kozala na maladi ya mutu te. Misusu bazwaka maladi ya mutu temporaire 3 mois, 2 mois, sima nango ekozonga normal sans que mutu ayeba
bango kaka bayebaka yango basi na bango to bafamille na bango okomona moto ayembaka musicien abungi pe quelques jours amonani esalamaka kaka na bamusicien congolais te esalamaka mpe na bahomme d'affaires mpe na bacongolais ebele me tozolobela wana te tozolobela bamaladi ndenge tomonaki comédien na biso Kokodioko abelaki ezalaki maladi azwaki ya mutu tomonaki mpe bakei azwi batraitement lelo oyo akomi bien tokoloba akomi bien grâce ya traitement mais ezali mpe possible même azwaki traitement te alingaki akoma bien ezali mpe possible même azwaki traitement akokaki kokontinue kozala na maladi pamba te bisika yakendaki kozwa traitement eza na bato babanda kozwa traitement ti lelo baza kaka na maladi alors tango mpe yakenda kozwa traitement eza mpe na misusu bazwaki maladi bakenda kozwa traitement te bavandaki kaka na ndako mpe babikaki yango maladi yango ezali compliqué soki ozwi yango yeba solution eza te les sel likambo mosusu nde ezali boye n'expérience ya bato oyo babelaka maladi ya mutu en tout cas famille bino moko fo kosala makasi teke po abonga fo kosala makasi pete po abeba mais souhait ya mutu nyonso mutu soki akomi na maladi ya mutu boza na posa akoma malamu alors lokola boza na posa akoma malamu en tout cas wana ezodépendre kaka na nzambe nalobi teke ezodépendre na église mpe na paster nalobi na nkolo nzambe soki na église to paster wana asambelaka nzambe ya solo oyo yo ozocroire en tout cas ndenge moko soki oke kuna wana nde nzambe akokosala à travers ye to à travers bino moko mais maladi oyo ya mutu en tout cas boyeba yango soki ozwi yango na Afrique eloko ya liboso tia na mutu na yo ezali mpona kosilisa bino mbongo ekosila pamba te ezali neti eloko moko eye po esilisa mbongo mpona kobongisa mutu wana te mais mpona kosilisa mbongo oyo bwando bebisa elakisi teke ekobongisa ye mais elakisi bozobebisa mpenza mbongo yango fo kodepandaka mingi na bino même bokomema ye na hôpital même bokomema ye mpe ya ngunza même bokomema ye na église fo kodefendre na bino na famille bomesana na moto ya liboma na bino eza teke soki alongoli bilamba atikali bolumbu bokimi na ye mbangu na hôpital pamba te bolobi akomolongola bilamba tokende tika ye mbangu na soni tozoka soni ndenge akomotikala mutakala alors soki bozoka soni po alongoli bilamba atikali mutakala wana ezali mabe te mais ezali importance te na makambo mosusu bozomona parce que eloko eza important eza maladi na ye soki boza penza na posa à vivre longtemps po soki ozwi maladi wana vi na yo mpe ekomi mokuse ozala na poto tozala na Afrique vi na yo ekomi mokuse vi na yo pourquoi ekokoma mokuse parce que bisika babando kende na yo tobandi na hôpital ezala na poto ezala na Afrique tobandi na bangunza ezala na wapi ezala tobandi na baeglise ezala wapi ezala vi na yo ekomi mokuse na église soki nzambe solo azali vi na yo ekomi molai mpe nzambe akobikisa yo mais soki paster ye moko aza kosala kaka bateatre to azocroire ke yo ozobika mais ye moko aza na nzambe te en tout cas eza susu ya mokuse mpona kolanda bolanda deja bato maboma oyo boyeba kala akobotama bongo te mazwa liboma na bugene to azwa liboma awumeli na liboma bokomona mingi bakufa avant alors oyo bakufa te bomonaka mpe bango bawana bakende mingi na docteur te bakende mingi na église te bakende mingi pa batamfumu te yango bomonaka ke banda okola omonaka kaka moto liboma wana banda obotama omonaka kaka moto liboma wana ti bozali aza kaka moto liboma ngo aza kaka en vie alors bato maboma oyo mingi bazalaka en vie baza na vie mulai baza ba oyo bakendeke hôpitalité baza ba oyo bakendeke pa tamfumu te bakendeke pa mandona te bakendeke pe na beglise te elingi koloba famille kaka moto ekipaka bango soki bakenda bango ata na hôpital loba 2 jours
pona maladi mosusu même ata pona libomango mais bazongaka na ndako bakipaka bango en 100%. Napesa exemple moko neti mutaliboma oyo azalaki na njili atikalaka mutakala komona ye Mongol azalaki na bandeko mingi ya basi me bayebaki ke soki tondimi toyokaka soni pona yaya na biso ndenge atikalaka mutakala pe aza mobali kitoko aza pe na nzota mibali ya kitoko pe alinga kotelemisa ngo na balabala en tout cas tokozanga ye ndenge azalaki wana bazalaki kokipe ye mingi kaka na lupango na bango po azalaki lupango ya clôturé soki pe mukolo wana liboma na ye esengeli abima kaka libanda sinote abeti bango po aza mulai pe fort batikaka akei atamboli bakartier nyonso ya njili baye batutu bayoki soni babombi misu baye balobi en tout cas oyo esili ndeko na bino azokisa soni me bakovanda kaka bongo na mutakala na soni wana elata bango na misu sima nango kelike mikolo Mongol liboma na ye ekokalme alati bilamba soka alati bilamba azwaka tamulai alati bilamba moko liboma ezoya moko ezosila me azana bilamba moko azongeli susu sans bilamba yango bomoni Mongol a vivre trop longtemps bien sûr ayakotika biso akufaki me Mongol awumeli na bomoi na liboma na ye asali mbule bele plus de 30 ans na liboma na ye bato ebele bayebaki ye bazalaki bana mike baye poto bakiti baafrike baye batongi baflat baza komona Mongol aza toujours ndenge azala me lelo yo Mongol akufa pamba te liboma na ye ezalaki kosila ta molai ekombai kosila liboso na ebandeli eza kosila ta moke ezozonga nsima nango moko ekomosila nsima nango moko ekomokoma liboma me normal donc famille na ye mutu ekoexplike bino liboma na ye ndenge ezalaki mpo nga nazalaki te na makambo mosusu nayebi liboma ne na ntango mosusu ya kala yango napesi kaka exemple ya bato maboma mosusu sikoyo misusu bakende na bango baseni pepe ya tro bakende na bango bopitali ya tro en tout cas résultat bino moko bopesa na bato maboma oyo boyebi bakende na bango mingi na hôpital basala baséjour ebele na hôpital ezala na poto ezala na Afrique ezala partout ezala pa bamandona na kanisa résultat na bango soki babika libela te résultat na bango ezali bakufa avant yango wana maladi oyo ndenge ndeko na biso oyo abeli boye eza penza masekite eza eloko bien te bo souhaite yango te eya na moto moko boye ndeko kokende pe kosala bisalasala te poto zwango ndeko soki ndeko no pe akomi na maladi ya boye ou bien camarade na yo ou bien papa na yo mama na yo to mwana na yo yebaki charge eza na maboko na bino eza na maboko kaka ya bamunganga te pamba te kuna bayebi kutu solution te bango kaka bakopesa oyo esengeli bapesa ekomama na papier to na ordinateur mais vi na ye ezodépendre na maboko ya Nzambe pe babino oyo bomesa na ye soki bolingi avivre ta molai soki boyebi ke aza deja na liboma akokobika to akokobika te mais vi na ye ezodépendre na biso en tout cas wane kozala ka mwa solution bien pote azala na bino elongo na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.